Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Salut Nabino nyonso vous a vraiment branché pour na Rolanda analyse ya mokolo ya lelo na yebi ke boza komituna analyse on na rolobela nini veut dire na rolobela kaka si actualité o ezoleka mikolo on internet bino moko boza ba témoin balobi kitoko pelengi bozalaka branché boko découvrir vraiment makambo pele bele o ezalaka caché quoi. Ah oui yo bongola ngai yo bongo kusapete s'abonner kaka massivement balobi la reine Nzinga TV c'est la meilleure chaîne balobi chaîne moko pesaka bilengi na kati ya YouTube veut dire takanga mona za présente non si dora guya mangusta. Ah oui takanga mona za présente non si dora mikolo bino mo bozo benganga poupe riche nazalaka na guya mangusta bakiselanga lisu mwasi mbinga po esalanga ba bien nalinga koseka mi po nazala na kandati je tiens encore un grand merci à mon vieux Alpha Miezi depuis Bordeaux balobi Alpha Miezi tonton moi solaka bien. Je dis encore un grand merci à Zico Garciano Mokondi Bazombo na kati ya Belgique. Veut dire Mokondi Bazombo Zalaka Moko Zico Garciano autrement dit hollandais noir. Zico Garciano mobala pembe mobala kota nguminanda kote mobala zanga lisumu likunya te na ye sans oublier Jokanga Champagne babi tonton moi solaka bien. Kari Mokonzi na Iveti bolekisi ba makelele na bino kotsaka bato nyonso na matoyi yoka sina ngwa sepe na makelele na bino o bozaka ba camarade botika mambozo sala wana bato bakoma mona bino lokwa bato maboma lokwa banyama bino mibale o alingi azonga mutu to considérer lisu nyama te atika mamofinga atika mamoloba. Oh boba tente oya mikumisa bino bobi kitoko ya mabele bomoni nzoto oyo epolaka nango tolukaka bokonza likolo tosalaka bolamu ebele mabe mokie ekozala nde eloko motuya yango wana vraiment. Bafi congolaise bozoyokisa mboka sonye izolakisa lokwa bakongole batanga te bakongole baza maledike oki bakongole batanga mingi bino mokasi naza poso oyebaka baverité na bino toyebi ke sozoswana na mutu okolobeleka makambo lokuta oeswa ye mamu nyonso bozofingana Karini aza soki mpe mwana makangu mama na ye azalaki mwana mosala na kati ya ndako wana ale pauvre papa na ye azalaki général aye kosente boni wana nde baboti Karine Mukinzi wana bato nde bakomobenga yo Karine Mukinzi. Après papa wana alingaka yo te Karine Mukinzi yo po excusez nga kovale kotinga bolimbisa Karine Mukinzi akepa Ivete oza métis ozaka na pota mo emisaka nkusu na mupende olata mini va na studio na ngai na bomba yo olia mama na bino tout ça mes sœurs mutu loko anga ezala yo Karine ezala yo Ivete bokosanga te mpona ye bozokosa makambo kofingana bato bayeba verité na bino nyonso bazali eza malamu te bozaki soi-disant bakama bo bakamarade mabe bakamarade bakoka bomba basekret te oyo abimisi ya moninga naza poso oyeba ngo en tout cas to changer Karine Mokonzi respecte toi oza mokolo makasi yo ko bando sambela te nzamba peso mobala sir nzamba peso ata mbana
Yvette mpe ndenge moko okosambela te ke nzambe apesa mobali mo pene ya mbongo ebele soit disant oza métis apesa mobali mo ya mbongo ebele comme ça oza stable na vie na yo kari yo lakisa éducation na yo Yvette mpe lakisa éducation na yo oyo alobi ke guerre oyo eza molai na kotika yango te nazala mposa baguerre na bino kari mokondi so ozaka mwasi okoka futa avion yaka Kinshasa ozwi ka Yvette obondika po toyebake kari ndenge aza wana astar ata Kinshasa oyango sa mokanda so yawa yeba osonga lisu te ozala na mokanda te bosambaka masoni bofingisa bakongole bino bofingisa bakongolaise na ndenge osakana te nona mona te pays mo boye na kotanga kombo te soki bapays ka oyo toyebi oyo namonake bazofingana na internet biloko za internet oyo basalango mpona bino youtube ezala te bonosa ndeni boniko bosutukeli boniko youtube eya mpona bino bofinganaka to youtube eya esunga bato oyo bayebaka makambo te grâce ya youtube bazodécouvrir makambo ebele oyo ezoporte bango ba 1+ na bavie na bango bino bokomiso ya kofinganaka bato bayebaka bavie de privé na bino bavie privé na bino naza mposa oyebango na famille na bino to na moninga na bino to na camarade na bino oyo ayebaka bavie privé na bino obobombango na sa makolo na bino ezala bien to na basaki me na bino en tout cas bino mbale boape bien te bino mibale boape grave te boape danger te me nini kaka bozowela nini biso nyonso toaka ndenge moko biso nyonso parce que la beauté d'une femme dépend à celui qui l'aime. Ah oui, en tout cas eza mawa mpona bino botika makambo bozosala bato bosepela nango te place mpe naomona mpe ebeta ba 1 million de vie eza te ebetaka ba 1000 vie ba 2000 tout consort eza ntinga te ifeti bino kosala te kekarine finga yo po vanzi na yo bwakisi ye baloba répond imbécile par le silence. Ah oui, mutali boma ndenge aza wana so olandie bokombata maboma bino mibale mais so obwakisi ozaka likolo na ye yo ko répondre mpe na silence te sotene karine akomofinga mafinga lokuta esalo bien omona po kokano koloba te zote banasi doko balobela me biso towana éducation wana te ofinga parce que ngane naza suis un enfant bien éduqué bien encadré kanti menani tikari mokondi yo leki bato nyonso toyena ofinga éducation mpe ezongisaka motu nsima oyo mona ndenge ofingaka bato yo nde oza likolo ya bato non ce n'est pas ça mikitisa nzambe otombola kari so mikitisi na vie nzambe osala grâce bapesi mokanda nzambe osala grâce obala mobali mpe oyo obala yo obosana mabe na yo nyonso parce que bobi moto alingi yo obosana lipase nyonso otala ku lepase te ava bala yo nzambe osala grâce obota sozo kotika na vie kofingaka okotika mokili kaka na kofinga wana Yvette tika kolanda Karine mwana mama mundele mwasi mundele mwana popea mukolo tika kolanda Karine mukindi excusez ngai te population des obengo bongo tande ba déformer na kombo na yo tala degré Yvette yo pa mukolo elo moka ndenge na yebisa yo il faut zala na maîtrise yo ebi Karine bien yo bi Karine ndenge afinga bato mafinga lokuta ndenge akoselaka bato makambo oyebi yango bien Karine afingaki yo faluva noka kimi ogarde bondi na yo tande emilie yo na soni mutu nyonso na monde ntie bike nga lelo nako koapproche na Yvette ite aza na pota ebimisaka bankusu aza ndokelia mama na bango eza kitoko te na yo mpe Karine osunga moninga osoloba mpe ebemba bolamu yo
bato batiaka okaka boye bato batiaka okaka boye yebake vie na yo eza malheureux yebake vie na yo oprogressa te otikalaka oza mozwa mokanda te otikalaka obala te otikalaka obota te ifo lukelongo ya nzambe Karim Mokonzi tika makambo ozosala wana tika nzambe osepela nango te mondo oza wana heure yango ya kolukelongo ya nzambe mpo nzambe asala o grâce ya kozwa mokanda apesa o mobali apesa o na bana tika distraction ya kofinga tolembi kofinga na yo bato bakomi kaka soki osola na Karine okozwanga mabele akoboya yo tala teni degré humiliation Karine oza fimo ya soni oza fimo ya yokanisa yango bezi yaka bezi te eza nde busoni eza nde kibonyama tu dois changer nalingi koyoka baguerre na bino wana te bayaya na nga nabengeli bayaya mpo boza bayaya na nga na age baage bokomi na nga na nakomi wana te malgré tout nakokomaka mpe bino mibale boza bato ya soni boza bafille ya soni na yo Yvette bato mosusu bobikolanda Karim Mokonzi te aza mal à la tête aza folle wana nde bato bazoloba Yvette kosopa yo intellectuel kari na tanga te bablomo ya bongo na yo pe Yvette so omoni mutu azofinga yo garde bandi na yo me lelo nga naza mpona mutu moko te naza mpona bino mibale boyoka message euti mpa na sidora toza na posa koyoka babétise na bino te toza na posa koyoka bamafinga na bino lokuta te bokosa banani po éducation nini boza nango Yvette na Karim Mokonzi mama tala nesemnyelo moko bomoi bozobo bosala bato bosepela na bino te bochange nde tosepela na bino ekozala malamu bopesa mpo honneur ya mboka na biso Congo mboka elengi babi kitoko mpe elengi na bino te bozalaki branché bafan na ngai bobike na silika te naseka mingi mpo nazala na kanda te vedi so nasilikaki parceke makambo bandeko na biso bacongolaise bazosala ezonyongisa biso toa na baparent toa na bafamille mais bazosala makambo lokola bana moko bauta na bafamille te non eza malamu te il faut changer kozala bien en tout cas si nazalaki monté bolimbisanga je tiens quoi un grand merci na bino tout bozala branché bopesa ngai matoi ya koyoka kaka analyse oyo pour nazala na mwa musala na bino on asala bino musala merci vraiment na bino tout bafan na ngai soki bomona eke nazalaki monté abolimbisanga parce que makambo oyo ekomi kopesa biso bamisusu pasi innocente mowe en tout cas kitoko peleng na bino tout naboyaka kozala ingrate nakeko remercie bino su ya 3 ya comme na fidélité bozala nango mpona kolanda analyse oyo balobi bosabone kaka bosabone la Reine Nzinga TV nde makambo yaye moko la patrona la Reine Nzinga veut dire grâce na yo nde la Reine Nzinga TV eza koexiste donc merci beaucoup na bino tout bozaki branché voilà tout la prochaine émission ba commentaire na bino esalaka biso bien soko sepe na analyse o maiti o cliquer place eza boye soki po intéressé na nango te o cliquer place eza boye et ça là vraiment bien voilà tout la prochaine aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la Reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo nayokaki te namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la Reine